catégorie batmus bazana ba esprit satanique na kati na bango bazana ba sirène na nzoto na bango bato nezomona ba mama oyo nyonso balati banzaka balati ba pantalon bati ba mèche ba maquillage biloko na to me bavandi na kati ya temple na nzambe bazoservir ezalaka bao bazoservir te na baoyo baza libanda bachrétien nyonso nasalisa fu azala chrétien to nani oyo nyonso alataka biloko bamèche biloko ya mato bapantalon tu epi manzaka barouge à lèvre atiaka na kati na ye aza na sirène nzoto wana ozomona bamusicien na biso surtout baoyo ya basi fatiaka mpe loti awa manzaka lokola sirène talaka représentant na baoyo batambolaka bakobanga nzambe ya solo nzambe alobela bango parce basala titite oui lelo nde tozoservir nzambe boyebi soki etie politique okuta ngana na lelo mpe banakenda baserviraki nzambe nga na bango sala aventure kati na bango benzambe eza te baza bachrétien charnel après ndenge azosala miracle saint-esprit travail saint-esprit eza grâce eza yango na biso moko chante po toyoka lisolo akufa oyo asala yangibana mingi mboka oyo lelo aza na enfer akota enfer koza biloko wana moko te mibale te baza ebele me baserviteur wana baservante oyo bazoservir nzambe na baministère bango tozobenga bango baza église ya valage bango nyonso papa na mboka kinshasa ozomona baéglise nyonso tondi awa message ya dépillement ya sainteté oyo tosenga mpo moka kotali na fo ozala sainte ozala saint ose dépouiller ozala pire ngai komona ngai papa Franco na boumeli na maladi ya miso ekufaki ngai panda 8 ans natamboli ba l'hôpital ya ndenge na ndenge na capitale Kisasa oyo biso nyonso toyebi hôpital ya minene solution moko ezwamaki te bakumbi ngai voir même te na baeglise ya ndenge na ndenge solution eza te kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ekosa moto asimba ngai moyen na bouger eza te boyebi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azalaka na Hollande ye nde motu atindaki ngai na klinike ya misunga ekokoma na kati na klinike ya misunga lokola azwaki misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde nayaki okoma na misunga bango moko mpe bakolo misunga babondelaka nzambe makasi lisusu mpe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joi ye kokota kati na ngai parce ke naye komona lumière ebimelinga bino moyebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika kati na l'hôpital na clinique ya misunga vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu nzambe oyo asalaka kati na biso banzo nde mpona ngai amonisami kati na ngai bandeko natondi botondi mpe naza kokumisa ye mpe koremercier ye papa Kanga na nyokomaki na maladi oyo babengi AVC nakweyaki makasi na maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to esika na vandi bameminga ti na hôpital ya misunga na hôpital wana esika ngai nake kozwa libiki na quartier babengaki ngai koka ke na kotambola susu te babeki bapesaki ngai nati kokobwaka yango velo nati kotambola nango te babeki siko na bwaka nakomi kotambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya misunga na badocteur ya misunga en tout cas bato wana basambelaka ya solo hôpital ya misunga eza hôpital moko ya bana banzambe nga papa Kanga soki misunga te nde témoignage oyo nde nakoki kosala yango te ndese nakufa kala nakomisi nzambe azala na bango mpe apesa bango makasi bakela mosika mpona hôpital tozali mpe na homme de veya mpona baparent oyo bazali néglige awa na RDC wifi ofele déjeuner ofele courant kutu ekatanaka jamais bokovive kaka lokola na poto na misunga santé na yo d'abord. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous êtes surtout dans l'émission, la retraite chrétienne avec qui tous devient le faux. Là, on est avec la série Conflit, toujours avoir toujours cette promo de 130. Voilà, nous sommes déjà avant que le pasteur Jésus, vous allez avoir tout sur la ébélé par rapport à un sujet où nous avons appris ce pour que tout le monde enseigner, tout peut codifier. Et puis, il y a surtout le parce que le message moko ya mutuya pour nous donner pour la vision chrétienne. Merci à toi, Mikaba Djibé, caméra. Merci à Bandou, tout le monde a eu des détails et aussi Michel Bino, la réalité chrétienne. Voilà, tout petit mot. Et puis, papa, la vision Joshua, Bandou, encore une fois, Bandou, nous, nous amis, Bandou, chrétien, la vision. Après, si nous famille Bandou, TDL, nous allons continuer à combattre la parole de ces cas-là sur ma zone, on a cité au TV. Chaîne kaka moko réseau sala biso
ndenge ke message ke mosika bisika yo bandi kamene ezala capable ya koyoka pe opartage message kaka chaîne ezopesa bato délivrance ezosunga bandeko nyonso baza na bisika alors nakoyebisa bango mpe ezala kaka toujours branche na site Promo TV epartage yango après kotala partage mosusu to aprofite nzambe akontinue kopambola. Voilà, nous sommes le plus que tokota na sujet na biso pour l'émission. Seigneur topamboli yo merci totiki moma kitoko oyo tozolobela makambo na yo po pepe na yo bayeba kotrouver solution na basituation bimolisa na kati na biso tika ete moto nyonso oyo aza na ndako Seigneur adispose ye amoma nyonso akolanda émission oyo Seigneur Dieu ayeba kobénéficie eloko ya mokuya na kati et que décrit oyo nyonso tokotia trouble na vie ya bana na yo ezala renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, ça c'est bien. Alors, l'homme de Dieu, donc on a mené sur le lot. La vérité, l'homme colonel donné, c'était dû à quoi? Absence naïve, parce que dans des plus dans le témoignage, dans la plus aussi, là où ils ont eu la révélation sur des rêves, et des songes, mené la vérité, dans le tout, il y a mené dans les amis qu'on a le lot. Ok, merci beaucoup, Papa Yves. Mené, moi, quand de absence na biso na média ezalaki juste mosala na nzambe eza makasi tozwaki lisusu directive nzambe abengaki biso lisusu pour la deuxième fois na ngomba bandenge nde tokendaki lisusu tosalaki 3 jours kuna na bandeko mpo kolongwa na ngomba tozongi mwa nzete bojaki te moke affaire na nsima nzambe asalaki de soin déjà mosala eza makasi tozwaki bainvitation na babisika ebele esika totambola to répondre na baséminaire. Alors, nous avons un séminaire moko ya 14 jours autour de ça là. Et si la qui a fait alors ils ont mis les sources dans les sources dans séminaire 14 jours le 10 mois que pas dans le projet qu'on a alors ça me semble dans la tirage poste na internet. Donc voilà une absence de mission là. Ça juste la occupation dans le salle les armes makasi par déplacement plus court pour l'ensemble de permettre de soit fait ça on va besoin de sous des besoins de sous. Voilà, ça c'est bien. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois que donner à la chrétienne, bah donner des missions pour nous bah et les amis à la scène les amis donné par exemple l'hypocrisie makasi par exemple l'hypocrisie au salamati en face comme ça là c'est une émission ben ce qu'on y la pratique que nous ça là à 4 minutes qui na 4 tonga na yemoko avec déjà la 4 5 femmes ou ya bima na bango kwa bandini mais les bandes de souvent la bassi en tout cas côté avec le scroquer battre la monde d'habitude en fait tel de comme mon ami surtout les amis nouvelle génération besoin premier dans amis voilà beaucoup tu vas pas la bino na ba koko na bino parce habitué moi makambo ba mon normal ça la bino ni bino ba jeune la nouvelle génération sita quand la bonne amis donc papa et ça la biso passe ça la passe comment on a que ya liboso tozalaki erreur makati ya makambo nzambe ntango tozofana na bato wana comprendre yango te lokola ndenge na ntango ya kala bible nzambe ayebisaki eliki ezali omwe na 7000 prophètes oyo na bagumbameli bantu te aza kobomama nyosala ntango bazotala bapapa makambo azosala tozalaki na ignorance ya makambo mosusu ntango nzambe abengi biso tokoti na kati ya mission toyoka comprendre nzambe azangaka bato te nzambe abengaki bato ya liboso atravaille na bango ndeke oyo bongi nzela akobimisa génération mosusu asusite bango ndenge asusitaki josue asala consulté ya polise biso tozali oyo mpe nzambe asusite na moma oyo toyo kokuta na terrain yango ke bana na nzambe baza badéception fi ya baserviteur de dieu oyo tokobenga bapapa oyo baza bapapa na biso na age na ministère etout bakoko na biso mpe tokobenga bakoko oyo baza déjà basalaka toyokuta na terrain ke bana nzambe baza na badéception bavie makambo bango bazoservir nzambe te alors mission na biso ntango toye kaka koservir nzambe moko soki nzambe azobimisa biso na média mission ezali ya kolobaki tozongisa mosala na nzambe mpe tozongisa confiance ya bana na nzambe à travers basali na nzambe parce que nzambe atikaki basali na ye ke bana na ye baconfie na bango bapesa baproblème mais lelo tocomprendre ke vie ya conduite ya mabe ya baserviteur de dieu esokisi bana na nzambe mosusu lisusu bademi mpe azalaki na vie ya bonzambe aperde fona ya demi libanda mpo na conduite lolenge wana alors parole na nzambe eponaka te
aux à la pasteur, aux à la fidèle, parole dans Zambé, nous tous signer à tout ça. Parole dans le fidèle kaka te signer à tout ça. Là, bisono sur une zamba pesi mission, tant que je les canons, je le bilango, de la mort na pratique, autant on a recours à un voilà un peu dans le maquisard, ma bien en cas, c'est ça l'ennemi, et c'est une peu jeune, on a chemin dans le panneau, on a mis pas ce sur totalité, dans le canal, Matthieu chapitre 4, verset 17, au moment où même le dit au commencement du ministère à Jésus-Christ, en place de repentance. Et alors, papa, on a vu sur la boue, il y a un stade du bazar, en tout cas, on a une mission où Jésus a abandonné la Matthieu chapitre 4, verset 17, il y a repentance, pour aller passer ce combat qu'il n'a pas prévu. Voilà, ça c'est bien. Alors, comme vous voyez, maintenant, il faut passer la mine. Passer la mine pour que les gens dans Zambie, dans Zambie, parce que les lots, dans la bande de Bélé, dans le sang, dans le soutien, dans le banc, dans le côté avec tout, dans le banc, vous avez permis la personne, les amis, pour se coopérer, bandit, surtout plus la prophète. L'habitude. Bande de Kouana, passer la mine, bah, eux, la comment qui est gardé dans la main Zambie, mais bah, eux, dans une personne en Zambie, mais bah, je tombe dans le bout du Wana. Ça, ça dit, dans le juste la délivrance, l'habitude. Le problème, c'est ma casse place, Wana, les amis, nous sommes la déception, ça veut dire, les amis, que à appuyer, pour la Bible, si nous sommes au Canada, chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire, Bible, si nous sommes les sources, nous dit ça. Dans mon Canada, il y a 1 Timothée, chapitre 4, verset 3, en rapide. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, Bible, le Bible, car il viendra un cas où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Oui, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables. Ça veut dire, la carte, il y a passage où dans l'Inasina pour le baquet. La carte, il y a verset sur la Kitina, c'est d'ailleurs, il se donnerait une foule de docteurs, de prophètes, des évangélistes. Et tout ce que l'on connaît à 1 Pierre chapitre 2, verset 3, il nous dit, il y a eu parmi le peuple du Seigneur les faux prophètes, les faux docteurs. Et nous avons le même temps et pas une abîme de Malaon. Ça veut dire que faux prophète, toujours dire, oui, nous avons quand même une victime, nous avons pas la vie. Et après avoir retrouvé l'évidence et tout national ici, en tout cas, nous avons pasteur et donc ceux qui essayaient de tenir sa sujet le la regard dans Zambé, ils allaient pour leur mettre à citer la première repentance qui va servir de Dieu pas dans la chaîne. La chaîne est obligée de rencontrer la terre, il faut que tu aies pour dire. La prophète, la pasteur, la Bible ici déjà terrain dans Zambé, ceux qui sont dans Zambé, la pasteur, je sais là-bas dans Zambé, dans mon temps, dans mon temps, les alliés, pour assurer la juste prière, la délivrance, et c'est là c'est la montée à ma casse. La prière, je passais pour la salle, pour la personne autant. Pour la prière, pour la personne autant. Pour la salle, pour la personne autant. Oui, tu veux dire que c'est là, au cours de c'est là, tant que dit de tes autorisations à mon client, c'est là, va porter ça. Au c'est là, pour c'est les abalades, c'est là, vous t'as porté sur la propre volonté, là, mais c'est le lieu où on continue à casser à terre, à l'élever, au cours de ce qui s'abat en Anzamé. Et puis, ce qui va être là, c'est la tout petit terrain de vie. Et comme ça veut dire, dans le tout, ou bien nous sommes là, ou bien nous avons après ce problème. Quand le Seigneur nous a mis le bon comme nous avons, c'est ma commis pour regretter. Et après nous devons raconter l'histoire, il y a ma commis aussi à vivre dans la carte à terre, parce que ça, dans la Bible ici, terre est bien. Or, c'est nous tous dans le chemin, il y a Matthieu chapitre 4, verset 17. Il y a les alliés base, eux permettent une opinion sur eux dans le chemin. Jésus revient bientôt, nous avons victime, il y a ma cambouana, à chaque fois ce qui est sur la critique. Nous avons quitté tant que nous sommes là. Mais ça, nous avons je suis repris sur la repentance. Nous avons apporté, nous avons se repentir. Surtout les Canadiens, ils ont aussi la bâtiment, on peut se côté de la petite, mais pour eux, ils savent, voilà, nous avons la carte de repentance. Voilà, papa, je me dis que c'est comme la repentance, il y a même la prophète qui va se faire ça dans Zambé. On va dire, je dis, tellement, ici, confiance, erreur à Zambé, et bien, les gens ont la confiance dans la communauté et dans les années, ils ont des problèmes. Parfois, ils ont des problèmes, ils ont des
bato baza na baproblème incroyable teke tokoti na chine nzambe tokompani ke bana na nzambe baza na baproblème mais bazangi baberige ya solo ya kopesa bango baproblème wana baye bakotrouve solution et alors bino baserviteur de dieu bapaster baprophète bazotravaille na escroquerie ozotravaille na kombo na nzambe mais eza ya lokuta eyo na mission mpo osengaka bamonta bambongo abosalela bana nzambe okataka monta enfer eza pemini mpona fo ozonga na kati ya repentance ya solo tika makambo ozosala zwanga bachene ya repentance nzambe akozala na ensemble voilà repentance ezali motuya mpona biso parce que lelo basali na nzambe nayebi ke ozali moko ya basali na nzambe ya mboka nzokolo obosani te ke lelo basali na nzambe balingaka sujet na ozoloba lelo te ya repentance wana lelo eza na chrétien moko so bayebisi ye ndeko sala repentance amoni tofingi amoni totyoli metala mizwa so na sujet nzambe ayebisi yo oyo akoyebisa bato basali na nzambe bazonga na repentance ozomona te quelque part bakoseka yo bakoloba en tout cas ndeko aza ignorant na makambo azoloba na mateya na bango mokutu repentance wana ezalaka kutu te yo ozomifeli bango nzambe alobi nzambe azi ndenge mokutu ayebisa yo makambo eze esafolelwa biso papa Yves ndenge tozosala mosala na nzambe tobengami tosabeli toye na mission ya nzambe na propre volonté te ke toye na bible tolokoti bible parce tozali mosala ya kosala toye mpe na mosala na nzambe ya évangile te ke paster moko toloma kaka papa moko atelemisaki yo po amona kopesaka bambongo ebele po amona kosalaka to ala impose loboka tie place wana zwa titre biso toye na mosala na nzambe na kati ya position ya nzambe ye moko teke nzambe abengi biso tozalaki na préoccupation tozalaki na misala toyebi bamétier toyebi batravail totangisi mpe bana bamisala bamétier tuyotu eza ebele mais totiki toye na mosala na nzambe base oyo toyebi sikoyo tokoluka mbongo te ye awa mpona ke pambo ya moto okobi alors nzambe abengi apesaki mission ntango abengi ya chaque fois toyoti ngoma na yo toyebisa bino toyoti ngoma na ndenge nde nzambe ntango akiti tozosolola na travail ya bana naza na ye bavase bazali bana bazali bayebi base aza nani baprofétesse naza na bango nzambe akitaka na bango azopesa misala nzambe abetisi tayebisinga naza pre nazoya j'espère tolekaki na la sœur alpha a bato bayebi asala témoignage ya paradis ndenge akino visite paradis avisitaki enfer après na nsima awa asali susu expérience makasi na nzambe nzambe atalisi ye jusqu'à présent nzambe azokontinue kopesa biso bamessage ya temps de la fin tokomi deli na ntango ya suka soki bakosimba me mpo ya moke ya koloba nyonso bozomona bagere ya baukraine ya baukraine ya baisrael etout ezali ba troisième guerre mondiale ezolinga esalema epuis ezali baprophétie oyo epesamaki tona la dernière temps ebamoma oyo eza ntango ya suka voilà ya ntango ya suka oyo ezali temps de la grâce oyo bato bazosaka nango ntango ya suka ezali message oyo ya repentance na moto nyonso aza na mposa akotana lisengeli azonga na repentance epuis tokosolaka na repentance te tokotiseli bango lisusu message ya dépliement ya sainteté oyo ezosenga mpo moto akotana na fo ozala sainte ozala saint ose déplie ozala pire na kati ya message oyo nango tozoteya lisusu kotika bameshe kotika biloko ya matoi na basi to mobali oyo bazosalela bamakambo wana nyonso oyo bazotia babote bazosemakie bazotia bamanzaka bafosele bazotia bafaussaire bafaux et tout badécoration nyonso ye wana toye na message wana ya koloba dépliement ça veut dire il faut que se déplier kozonga na nature naturel oyo nzambe akelaki biso base oyo toyebi yango ezali na kati ya repentance voilà na bapoint oyo esengeli toprépare bana na nzambe oyo nyonso akolinga message oyo te abengemaki mpo akota lola oyo aza na besoin ya lola akose sacrifie mpo akota lola voilà le message voilà mais lombuti donc continue sujet oyo tozoli kotuna pas de question parce que eza na bachrétien belele tozomona bango likolo ya cher mama paster prophète akati suki atie mondele mama paster azoteya na chenete ya mondele atie bafaux de teint atie boucle d'oreille azali na baplante na meshe na ye alati pantalon azoteya ezokenda normal eki lisusu ya oyo ezali bongo bachantre de l'éternel tozomona bamama na biso ebele bayemba miziki ya nzambe mpe bayembaka yango ti lelo baza toujours na etamboli wana elateli wana mais sikoyo ifo tozosolanga biso makambo ozomona teke quelque part baloba na papa tika biso nga azali
maman prophétesse ils amènent dans le bien dans la métali diplomatique ils amènent au couteau ils amènent à la motema. Oui, papa, Matthieu, chapitre 6, verset 7, ce que la bonne sanité, où Jésus a dit, le jour là, plusieurs viendront, diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons à commun. Les démons, ils ont la combo, la haute, celle d'un miracle, la combo, la milieu, après, ça va ouvertement, il y a vous avez la serviteur, il y a l'iniquité. Ça veut dire, bah, on servir Jésus-Christ, mais la carte, il y a bazalaki na iniquité, bazalaki na lisumu, bazalaki impie. Ma serviteur wana oh Jésus que ça le benza bana bizaba ba to le to venir na lelo ba mama pasteur ba sœur na kati ya église ba zo servir les gens ont mal été parce na tango ya ba apôtre na so na acte des apôtres na tango wa to mona kizana ba kusuku ba salaka miracle ba salaka wana oh il y a histoire ba kusuku ba benala ki ababisa ba no sala miracle avec na ba démon tout na kombo ya Belzébul tout ba salaka. C'est le même catégorie d'acteurs qui ont la majorité des gens qui ont dans le monde, on a scandalisé les gens place, ça ne va pas comprendre le mystère ensemble. Nous avons à travers la quantité, nous avons à travers la qualité. Et puis, catégorie d'acteurs qui ont l'esprit satanique, qui ont sirène dans le bango. Bateau, les hommes, la maman, balati ba pantalon bati ba mèche ba maquillage biloko na to le bavandi na kati ya temple na nzambe bazo servir ezalaka bao bazo servir te na bao baza libanda ba chrétien nyonso nasalisa fo azala chrétien to nani oyo nyonso alataka biloko ba mèche biloko ya mato ba pantalon to epi manzaka ba rouge à lèvres atiaka na kati na ye aza na sirène moko te mibale te baza ebele même baserviteur wana baservante so bazoservir nzambe na baministère bango tozobenga bango baza baéglise ya voilage bango nyonso papa na mboka kinshasa ozomona baéglise nyonso etondi awa eza baéglise ya voilage oyo ezobikisa te baza baéglise ya voilage oyo ye mpona prospérité baéglise ya voilage la voilage ezali oyo jésus azopesa biso mito voilage ezali voi oyo eza monene ezoloba bato na perdition mais chemin étroite eza chemin ya mike oyo bato mike bazokende kuna eza lokola libiso atonga sabi voilage nde l'église nyonso moni elekani ebele bango nyonso baza na porte ya enfer epuis na kati na bango église wana ezali église ya Jézabel molimo ya Jézabel eza na kati ya église wana basirene batoni na baéglise wana mpe de bato wana soki lelo jésus christ aye aza akotikama nzambe peu importe l'histoire de ça. Est-ce que la référence biblique est vraiment amour pour le Babylone? nazokende nazomona bana ezali mpo akomprendre d'abord nazomona bango na mikanda ya tozokende rapide eza na mikanda ya timothée oyo ezali basi wana na baréférence na biso bibi eza na 2 timothée chapitre 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Bible le dit je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Le but d'amener à le but de l'eau qu'on a lu, c'est d'abord malamu. Et là, il y a moi si ils ont malamu. Mais aussi, on prend la pantalon place, mais à la vie dans le ça il a dit. Moi, si faut la robe ya malamu, tina makolo. Ou bien jupe ya malamu, tina makolo. Après, la bilamba sexité. À partir intimement, c'est comment on a dit. Surtout le mec ne sépare ni de perles, ni d'or. Donc, Paris ezali kozala biloko ya ajout ya kobakisa na kati. Donc, okoki koajouter te ni de tresse. Okoki koajouter la mèche basuki na bango babakisaka wana te. Ni de perles, ni d'or. De biloko matoni oyo nyonso balataka wana okoki koajouter yango te na kati ya nzoto na Nzambe. Wana ezali verset biblique oyo bible ezopesa misanaka na uti kolobaki basi wana na kati na bango baza nango. Pourquoi soki otali na mokanda ya roi bible ezopalisa biso histoire ya Jézabel oyo nzambe azobenga biloko ya Jézabel ezali bafare de bafare ça veut dire biloko batara likolo ya miso oyo bakata nzambe basala tout ezali bafare nzambe azobenga yango bafare. Est-ce que eza na ndeko moko mpo akote Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambre à coucher, salle à manger et salle de bain.
ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Baza ebele na enfer ebele bambe oyo bayebi bakapotani fe baza ebele et la majorité na singaka mingi bapona miaso okaka bakubwa bato te eza yango na biso moko chante po toyoka lisolo akufa oyo asala yayibana mingi mboka oyo lelo aza na enfer akota enfer koza biloko wana bato nyonso bayebi abandolaka baneshi na ye abanetana babie na ye batu etu na ser aza na enfer akota kuna bit eza wana et témoignage na ye eza na moko te mibale te nga nakenda kuna na enfer te me bato mosusu bazali wana bake bavisite baye komona bapesi message ezali bazali na verset biblique osu longtemps verset oyo ezali déjà porte ezobloke bato chene ya kota lona soki tokei na Deutéronome chapitre 22 verset 5 Bible pour le lobby et petit signe ça peut être pantalon. Bible lobby une fois il n'était jamais porté un vêtement d'homme. Et aussi le bal il n'a jamais porté vêtement de femme. Deutéronome le 25 et je te dis ça moi c'est à quoi ta pantalon ti. Mais le maman pasteur azola ta pantalon et quand ils ont dessiné la fesse na ye et dessiné d'autres na ye dessiné et le quoi là tu na 4. Est-ce que ezali abomination la tête à temple ezali d'abord le wa kama mboka malili Canada kisa Afghanistan mboka na malili ezali makasi moshi singeni pe à se protéger pantalon pe so na tina kati ndako na yo moko na malili bongo mabe soki soki na tango akala pantalon oyo tozolobela lelo soki toza na période ya oyo ezali climat eza makasi eza chaud na basoki toke na kala meme Israël mpona koti makambo bandelaki soki tali na bible okomona kino oyo akala bato babanolata ndeni babanolata barobe ya kala barobe wana milai na kati barobe wana nzambe azobisa moïse melenge moïse akomi kotongela bilamba ya sacrificateur ayebisi okotongela bilamba ya bango bafelin ya balin mpona sacrificateur alata me pantalon nde ezalaki na obi nango kaleso na ntango akana kaleso oyo tolataka lelo eza yango te na bible kaleso ezali pantalon mobimba bandanga ntina makolo eza na kati ya bible oyo esengelaki sacrificateur alataka yango atiaka yango na kati abakisi robe na ye likolo po epermettre ntango basacrificateur na bamemata likolo ya temple bato baza na se bamonaka ok le pantalon ezalaki bongo nzambe apesaki elisa ezalaki carneson mais na ntango mode edéveloppe nango esalaki nde tozodécouvrir lelo pantalon na mode na mode mibali ya mike mode ya mibali etikala. Mais après le temps de basi bakomi procès. Eza na kati bango bazwaka pantalon dans la tabac nango en public na miso ba même le pantalon ya malamu to bakola ba séquence ba kama na miso. OK. Donc chrétien oyo azotala biso to ba pisi ba maman. Ba oyo balataka ya mabe wana ba pantalon ba rouge à lèvres biloko mato biloko ebele nyonso to bana ngo to ba oyo alata yango azo mérité continue nzambe te azali paradis te azo mérité lolenda na lifelo lifelo ezali verte mpo na ye apart d'abord lifelo malgré asambelaka malgré tout na kati na ye aza na molimo ya sirene na kati na ye aza na molimo ya sirene epi nyonso alataka biloko wana parce que ndeko ezobeleli na parole ya nzambe esili dia benga azoka remple
Nous avons l'église à Mileno, nous avons souvent, nous avons l'église à voir l'âge. La délivrance, nous avons la cabane à la paix. Non, papa, nous avons nous autres, nous avons la fière, ils allaient le faire à tombeau. Ils allaient tomber à la tiano, à la faïence, dans la maison. Si on pense que tout le monde a 4 ou 4 insectes santé selon quel. Nous autres, nous avons la musicien, la mission surtout, à Bassi, Fata Kabi, le petit A, la Manda, Kaloko, la sirène. Elle a représentant. C'est pas le Nzamé basé dans le milieu. Est-ce que pourquoi nous avons le Baba, on t'a fait le Bélaïo? Parce que Bango, nous avons pratiqué, Bango, nous avons comme ça la Makambango. Zamba rebeli bango te pour que les jeunes là na connu au bien de l'exhibition. Mais pourquoi que je lis bango et benda disons je lis bango te le beli bango te de bango le bela pourquoi pour et là bango ba c'est bango ba 35 ans dans un monde même ça les amis bango sur bango ça mais la bika la majorité ba bazana ba on ba tambola kana ko ba ngambe ya solo nzamba le bela bango parce que dans ça la titité oui nous avons le baba oyo ya ye nous avons laissé biso ba oyo ya ye alobela bango avertira bango na yebi ko to c'est moko na pesi moko ko ta zali sana après ça un message moko lobi bisika azo sandra na église aza l'église wana te oui plutôt place azo sandra ala ta biloko wana te OK donc bango ba biloko ba kazola ta milayi de kata dépima bango basala bango bazala voilà ça veut dire pantalon rekota miche rekota pique rekota pas na bango mais il y a un message message face depuis à se retrouver moko na kati et alors abandi ko pesa message wana na batu ya église que tout ça la boy mutaroyo kare azati parce que se retrouver moko azin message na kati église mo binanzamba ko utiliser ka phrase moko pour appeler ça bien message. Surtout les mini, Zambe Azana Bino. Surtout le même message, il suffit déjà de dire qu'il y a vous a condamné le monsieur Zambe. Nous, les hommes, la seconde, nous, sommes dans la Katara, et la majorité, nous sommes d'abord dans la chrétien charnel. Nous sommes d'abord dans la Katara. Parce que, ah, de nous, ça a été la média. Nos amis, ah, là, les mêmes qui vont servir, nous allons de l'eau, nous sommes de l'eau, nous sommes de l'eau, nous servir, donc, mission que vous allez à servir, vous allez prendre le temps là. Et puis, attendez, vous allez de la bataille, qui est assis dans le service, dans le monde, nous sommes attaqués, donc vous en avez été passé d'abord, Jésus-Christ, tout ça, Lazare. Mais alors, il faut que vous ayez dans nous sommes comprendre. Mais même dans la plage, nous sommes dans Zana, quand tu n'as pas de Zambé, exact, dans la chrétien charnel. Après, nous avons ça, un miracle, Saint-Esprit à travers, Saint-Esprit de grâce. Vous allez grâce à pour quand ça m'a tué, nous avons dit, comme on a pourquoi. Nous ici nous sommes en train ça veut dire grâce aux alliés la dernière développement alors grâce au travail même dans le sous voilà merci beaucoup l'idée de la souka donc bande de retenir en résumé la mise de lobby et aussi on va se retrouver toujours à Makambango on va demeurer dans l'eau on va dire que biso nzamba kala mutema kala apparence ou ça bon et puis là tu fais juste pour 2 minutes en souka ou le côté avant Zambé on peut dans l'imba yamba le sauveur et on dit dans l'imba wana on peut si programme ya tonga numéro de téléphone de sambe pour la bande ko bazana makamso mo pakala ezali kama na bande ya tiyo miko merci beaucoup papa nzana pambola na nzambe moko a retenir lui pourquoi na pambo ya souka vous ici biso na mukanga a remet chapitre 13 et Banika dans la verset 9 de Christine assez dit l'année est avancée le jour proche, dépouillez-nous des œuvres de ténèbres et revêtez-nous Seigneur Jésus-Christ. Bon, nous allons et que toujours comme on a soufflé que tu as reçu à la terre, reçu nous amène à 4 cm à plaisir il faut se dépouiller maman d'ici qu'à vendre tika vie oyo ozobi kawana vie ya petitesse ya kotiaka baplante biloko basire na mutu na yo yango eza moto akolotaka bandoto ya koniaka na butu oza moto akolotaka bandoto bazolambaka ye mbangu na zambe oza moto akolotaka bandoto ya barapport sexuel bafemme de nuit oza moto akolotaka bandoto ozose retrouve na zamba oza na kashi misala na yo ezomarche te
parce na kati ya nzoto na yo komisi nzoto na yo marketing ya basirene otiaka barouge à lèvre ezali makila ya bato bazosala yango barouge à lèvre yo otiaka yango na nzoto otiaka bamanzaka lokola ya aigle okokanaka na basirene osalaka publicité ya basirene na se na moi oyaki na mokili mpo osala publicité ya basirene te oyaki na mokili mpo osala publicité ya nzambe tikala wana asala volonté na nzambe ndeko na nga papa mama tika senga bolimbisi se repentir na bameshe lataka na bapantalo lataka na bacycliste otambolaka na ngo na vie ya mabe ozokoki kotia ti lelo manzaka basili ya milai ozodesine bafaux fes okolojaka nzambe oyo akeli na lolenge oyo ezali nini moto otiaka tioko tika kotia tioko ozochange beauté oyo nzambe apesaki peinture eza yango te zonga na nature fo ozala naturel nzambe alingi baoyo ayebi bazala naturel na moment ekeke oyo tozali na kati ya mission ya sainteté il faut sainteté extérieur pe intérieur ezonga na kati ya bana na nzambe vérité ya solo ezonga na minoko ya basali na nzambe pe bana na nzambe bapratike vérité ya solo na kati ya bavi na bango yo oyo ozosouffrir ozokontinue kovivre bafrate ya satan le diable yaka epai na yesu ndimela ya jésus christ message nanga ezali ya repentance de se repentir na babiloko mabe ozolata na biloko ya Jézabel se repentir na banzembo mokili ozokontinue kolata yo mpe homme de dieu se repentir na kati ya escroquerie ya koselaka bana na nzambe bamonta ya mbongo moto akobenga oyo na situation ofane lango tokolobela te ofane eza bibite tout le tour mais okomi kokata bamonta lokola bandeko mosusu bazodeklare bazobengaka bango mpo basalele priere $500 $2000 $200 $100 yo moko mosali na nzambe ozokatela bana na nzambe monta ya mbongo mpo na priere oyo okosala moto akobikisa ezali yo ube ezali nde nzambe moto azointervenir po abikisa se repentir tika chéri ozosala yo mpe ozobimaka na bana na nzambe basala na église mosala yo kobimaka na bango kodradaka basi ya bato kolingaka basi ya bato kokomelaka basere babolinga message ya bolinga bajetel bato wana baza ya ye te baza ya yesu baye na église moko bakouve délivrance bakengelela baye na église te bakoma marchandise na yo bakoma terrain ya football osakanaka na bango pasi baza na makolo na yo nzambe apesi yo responsabilité obimaka na basere odirigejaka basere bana mipia na kati église otindaka bango bamessage tika baye na message ya koyebisa yo te tokomi na ntango ya suka yesu atelemi azomona makambo ezosala yo ozali motu berger zonga na bakolo na nzambe obimisa vérité na monoko na yo mpe bana na nzambe bakouve vérité ya solo yo mpe mwana na nzambe ozotamba na baavantire vi ya mibali ezotika te okotaka na église obimaka okotaka na église obimaka oza kaka moto ya baavantire olata pantalo mabe olata baminijike mabe barouge à lèvre mabe se repentir mpo na vi ya mabe kolongola bazembo ozolinga kotika te ozolinga makambo ozosala nanga buka lobi ntango lobi makambo kotelema na vi na yo okanisi ngo na kosibili tika vi ya mabe tika vi ya lokuta vi ya lolendo ya kimoyibi ya kindumba basi ya bato na mibali ya bato tika yo nde mibali ya bato baza sikre mpo na yo basi sikre mpo na yo tika se repentir yesu azobenga yo na kati ya message ya repentance ntango ekomi na suka yo mpe oyo oza ser oyaka na église mpo tante pasteur otante homme de dieu otanda mpo bima na ye tika okozwa frappe ya nzambe voilà message na nga ya repentance yo kobenga yo matoyi epuis yo ovandi na ndako ozolela ozoyeba te okende kosambela wapi ozali na toujours bisaye toza na ministère de la repentance epuis message ya solo mwana nzambe nyonso place ozali mpo bato église oza ya solo fo ozala église ya dépliement fo ozala église ya sainteté na kati fo découvrir réellement ke bato balataka malamu jézabel akota na église wana te epuis etango ya paster eza malamu te réputation ya paster na baserviter eza malamu ntango okota na église wana nde okokombe ke yesu azali awa mpo na sali ya ame na yo mais soki oke na baéglise ya bavalage omoni makambo na yebiso te binakola kende place oyo okomona ke awa ye nzambe aza koservir nzambe apambola yo na dresse lisusu message mpo na yo yesu ayaki mpe na kopesa biso bomoi yo oyo ozokontinue kosubir la conséquence baémission touti kointerprete basonge tout explike bino lolenge dia bazotravaille soki ozokontinue kosubir baconséquence na vie yo makambo ezomarche te biso ezali bablague te parce que jésus christ aza na bomoi azali vrai je dois faire mon travail mpona kobalela alors mission na ngai ezali mpo na yo ozosouffrir bandoto ya mabe blocage sorcellerie inconsciente ou bien conscient oyebi yaka dans la berger je suis numéro eza wana 082
33 87 595. Benga na biti ya ke trouver délivrance. Benga na biti ya ke oyamba Yesu na ndenge ya solo. Kobenga nga mpona basheni oyo ezanga ntina te na badérangement inutile te na badébat te na makambo ezanga ntina kopose bakestion koloba mabe ya bato mosusu te. Benga nga mpona problème na yo mpona situation na yo tokobondela nzambe azali akosalela yo makambo mpe orthodoxe délivrance. Voilà wana ezali mpe asoya napesi mpo na yo epuis nazolanse message na bana nzambe eke toza na kati toujours koluka lisuni na yo tokomi deja plus na bato ebele nombre eza ebele bandeko bazobenga biso bisika biso misusu bazali misika na libanda mboka fu baya bala na bato oyo ya délivrance eza na bana basorcier fotolamela bango na kati ya sorcellerie batrouve délivrance eza na bandeko mosusu baza misika bazali baproblème epui epesi batrouve délivrance esika nzambe asolo aza mais jusque wana totrouve esika te peut-être yo ozodepense mbongo na yo kaka na ambiance mbongo ozodepense kaka na bafete ezanga ntina na vie ya kindumba na vie ya masanga na vie ya lolenge motema makasi ozokala mpe mbongo na yo peut-être ekotikala mais tala bisika na koyebisa ya koinvestir na ndako na nzambe soki obengi berger esobi nazocontinue mpona kotrouve esika kolie ndako na nzambe mpo basandelaka ekozala malamu mpona yo parce que esika wana soki bato baza kokuta lobiko bazoyaka wana batruvaka lobiko ke yo nde okontribuaki mbo ya garanti yo nde ozofuta ndelo ya ndako bénédiction ya makasi ekonte epai na yo voilà message tozoluka bato oyo bokosoutenir biso totrouve esika mpona esika na nzambe emonisama voilà jusqu'à présent tozoluka esika na totrouve te contribuer sunda biso soutenir biso mpo mosala na nzambe ekende liboso mpona oyo message ya suka yamba jésus christ lokola mokonzi mpe mobikisi na baka oyo etikali toza continue kobonela mpona bandeko bazali na bambugimai bazalaki na baproblème ya kiste ya pandicide toboneli ya distance elile opération ekei tosala publicité wana te tobetaka lisolo mpo comprendre ke yesu na biso na kati ya sainteté na kati ya la sainte doctrine na kati ya déploiement miracle ezali incroyable bato baza na basida bazotémoigne nzambe jusqu'à présent yo soki ozomona te peut-être oza na foi te kondimane eza te me yo mpo soki olimi omengi okomona loboko na nzambe ezala cancer tiber prostate okindeki otu benga berger so ya numero kana yo kozala traité na ndenge ya malamu okobima na kati ya bafrappe ya satan le diable nzambe apambola bino akomi presque na suka numero ezali 082 33 87 595 wana eza numero na biso ya whatsapp soki obengi elekaka nyonso anormal kanga miso moto lingo yamba yesu yo moto lingo etika vi ya mabe vi ya kindoki vi ya moyibi ya kindumba olingola bazembe nyosala confession ya solo so loboko ya droite esa na tolo bongo oyamba jésus christ nazareth toboni na kombo na yesu seigneur jésus christ mosantu ngonga ekomi na suka tobeli nzambe bomoi na vi ya bana na yo mimonisama seigneur tu ndeko mwasi ndeko mobali oyo azovivre na vi ya basumu papa nasengi mawa na yo na vie na ye lokela ye mawa ningisa bomoi na ye nkolo yesu mosantu ramene motema na ye pense na ye na présence na yo mpona ete abima na kati ya vie ya basumu mpe alanda yo dans le nom de jésus christ tika nzambe abikisa yo na maladi ezoderange oyo ezotourmente yo kimia na nzambe ekota kati na yo tomonani prochainement na kombo na yesu kristo amen bye bye